Okay. Déjà motazo loba bien. Nauti France, nae Belgique, na kena no epambila. Ko tia présence ke naza mopaya. Nauti mboka mususu, nae na mboka na bino pour un dossier. Yango nde violation à domicile. Mama kongo atelemi libanda, aosone kutu. Soko zoyoka ngasa nini? Bima. Voilà. Violation à domicile sur base de quoi? A filmer ndako wana parce que muto azaka na kati ya ndako wana afingaka bato asalaka ba live. Lokola nga na simaka ke oyo ekoya eya mponga so na sina lati oyo ekoya eya en tout cas nakenda nango ntina suka. Yango nakenda ntina suka mais na comprendre pe lo moko soko osala likambo na bato assumer na yo moko po soki eyindeli yo moko ofuta ba prix. Okay. Donc voilà, Mama Congo a yebe loko nini oya sali. Nga na yebi pe pourquoi sali. Et ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération menée le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenge nazo pesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Sincèrement, je veux être un peu doux aujourd'hui. L'air est grave. L'air est grave, Bandeko Balandi. Héros, tension, ceux qui bazuke loko, batalaka tension, batiango na nzoto ya chinois ou chinoise, et koki ko s'exploser. Bandeko Balandi, Makambweza. Makambweza, lobi na lingaki kolobate, Makambweza. Vous savez, silence ezalaka arme mo boyo batu balobaka ya efficace leki makasi bamendu kinyonso. Le parler n'a qu'au ça les alliés des choses différentes. Il y a d'autres personnes ceux qui ont alliés déterminés pour asala likam akosala yango ndenge alobi. Mama Congo zona volant. Ba chinois beaucoup tibino nyonso na kombi parce que belé ya ba chinois bazoko sandeko na biso mwasi oyo. Mais tozana Sarah. Makamo koloba iza tellement ébélé. Na kolinga te na zo tout temps ébélé pour na annonce oyo. Mais je dirais un grand merci na ma meilleure fan. Le meilleur abonné du monde, Oya Saratola. Mama Congo, je te salue. Olga Kabelo, boss. Olga Mokonzi Kabelo, boss. Moi je défends le vrai Valère, moi t'as dit. Na combataka les anti-Valère. S'il y a des insultes, moi j'en fais partie. Parmi bateau bafinga ka nuit et jour. Il y a mon téléphone si je vous le donne. Sincèrement bande konanga boyo kelanga mawa. Nga na munoko nanga nan na finga mutute. Nanu na lobela mutu mabete. Mais c'est parce que je fais mes émissions avec Sarah. On m'insulte na kanisi lobby moko ya ba concert Gloria Olangi azwaki quelques audios moko kak. Soki na tieba audio a boyo kelanga mawa. Na finga makapo na nini? Ponga na finga kanani. Bandeko makameza minene. Le maire fan, je vous dis un grand merci. Maman Nathalie Nana Moussibou, je vous dis merci. Président Bébé, Angelos Karouane, Maman Fatou, do County, Maman Makiala Kumbas, Célia Kinkela. À part Célia Kinkela, c'est qui encore en Zambie? Bakoya, Maman Bijoun Ketani, Maman 90%. Obongana Papa Jean-Pascal Leka, Maman Deborah Lubanda, Kilo Mère à Calgary. Maman Zozo, la femme de Papa Noël Vakala Nzinga. Blaise Ziboma, le seigneur des hommes. Ingénieur Rodrigue, Mitouke Belé. S'il faut acheter une voiture
obengi kana numéro ingénieur Rotri Kazali asimbi lemba super lemba terminus lemba foire lemba salongo bolingaka émission oyo to banda siko émission bondeli fongola oh non et comment moi trop Sarah Tola Sarah Tola bonjour papa yo so lali boye erapelanga makambo mo boye dernièrement pe olala ka boye soki olali boye seke na sa kolala ozolota sikoti eri olali bongo na eri ozotala donc internet ozolota nini obi eri olali ozolota nini eri ozotala siko na ndoto ono omona yo ozolota na internet ozomona ndeti makambo nini ezoleka Pitié. Non, mon a pitié. Ozomona ka pitié. Pitié. Pas la contrôle, tu vois plus ça? La contrôle t'es, na mon a ka pitié. Non, il y a toutes nos questions mon Sarato là. Ma passe na question mbote. Ma passe yeko to so pesi mbote te o memangambo. Jenny Beta industriel. Moi ça pembe. Mais bon, nana mon a été moyen lo pembe ezate Jenny Beta industriel. Moi c'est pembe. Tata po FAP4. Femme forte. Te kozonga te to sola ti Sarah. To sola. Non mon a. Internet ezo pela moto boy tension za makasi boy. Ala na epela ka pezika. Epela. Mais balobi yo anti-incendie. Sarah. T'as dit. Mama Kongo na Belgique ake kosalani. Ake mbila ti, ake pa mbila. Et pas mbila do ake kolukani. Ye afandaka na France. Comment akoki kolongwa France ti ake ko filmer na ndaku ya bato. Omoni te ke asali violation domicile. Violation domicile laksini. Elaksani. O nazomona bazokoma na nini na et pas ba chinois mama Congo a violé ba loi a violé mibeko a longwe territoire mosusu a côté na territoire mosusu et puis ayeti kokota et pas moninga abani ko filmer. T'as dit comment ba chinois et uta? Toza na mboka moko ça s'appelle Chine. Oui. La Chine. Là où se trouve Batomayele. Naebi ke ovana na Chine. Ebele. Est-ce que comportement ya ba chinois, ils a comportement ya ba chinois ou tous dans les réseaux sociaux? Même pas. À ma connaissance, oyonga na yebi histoire ya la Chine oyo et comment lelo lisanga ya ndekonanga Karim Mokonzi ezali lors ya liwa ya DJ Arafat ndekona biso ya mwasi a se baptisa que ya komi chinoise et kiri na ye et komi kobengama la Chine parce que DJ Arafat ba fan na ye nyonso ba banaki kobenga bango ba chinois. Et puis à l'époque, il faut qu'on se le dise, avant sa mort, DJ Arafat était le musicien le plus populaire ya Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Ndeko a la identité wana tout en croyant que yé azali o azali le o donc aza na batu ebele koleka batu nyonso yango a surnommé kombo wana ya la Chine. Ce qui na ko répondre à la question na yo wana. Vraiment, yango wana t'a dit sikoyo il faut benga bango ba chihuahua parce que lokwa bazo na lobi bongo po ezate ke yo koti so makamba nde nini non. Eza parce que ba chinois baza bato baza respectueux t'a dit oyebi. Nalala arrêté pour non solana ba chinois ba bato mo correct. To boyite partout mi bi ezala mais so ba pesinga chinois na congolais na zo chinois. Baza bato mo soko sola kina na tongo ebisi sailanga boy na lingi oyo salang akosala ka ningo tindela kiembongo. Bango bate karate ke amoni longi nanga yaza boy na cheloko $100 yaza boy na che $2 yaza boy te kanenga opianga $100 yo peso okepa na opia $100 c'est comme ça soka yo te que le prix de gros a okiti ça donc baza moi batu moko
Baza honnête sur le plan business et tout. Voilà. Donc, baza pe bateau balingi business. Bah, mais puis ça trop na travail. Chinois travaille na dimanche. Chinois a paresseux te. Si comment communauté moko boye ya ba femme insensée na ba homme insensé boki olata ba komba ba chinois. Oyo karashi kabanda ba bote ti lelo na sala conversation ata na chinois ta moko te. Asala ta faire na chinois te. Biso ebi ba valeur ba chinois to sara na bango ba faire. On se comprend. Déjà komba ba chinois na yonga benga bango ba chihuahua. Parce que les Chinois, ce sont des personnes respectueuses. Oh, maratana bango mobimba pour un business, pour un travail. Alors, ndeko ocholo balanga monte zo pela na réseaux sociaux et pela. Na mon niveau la violation à domicile. Non mais à outil territoire mususu, à yena territoire mususu et puis biso moi personnellement je croyais peut-être que ndenge à yena territoire wana mususu et zalaki ke ake et pas mbila mais au outil territoire mususu au outil France mbala moko ye Belgique kaka po kende ko filmer na lupango place do moninga do afandaka bozo mona tekeza et donc ça na sens te sara tout ça. Et là on a linga mama Congo bon de tous en réseaux sociaux. Tu es bani quand même ba qualité na ba capacité à cerveau. Et tu sais zapina ki dossier mo eso senga mama kama mikanda si fona senga conseil non tout na mama Congo na mama poto. OK. Mama Congo tana ina sa elo mo boy est-ce que ko simba on se comprend asa na connaissance wana. OK. Déjà moutazo loba bien na outil France na Belgique na Kenya et pas mbila ko tia présence ke naza mopaya na uti mboka mususu na na mboka na bino pour un dossier a expliquer mbila eloko ya yelaki atali mbila na ba papier na maboko na o alingaki asala ye na ngopa mbila. Dans ce cas nda ebisi mbila abi nazo zonga na nga mais nazo leka wana na filmer na vérifier na ebisa batuke mututo lukaka effectivement so vana na adresse wana et puis azuna ba vidéo ya filma kimbila po mbila ndima ke ya sara ba live afinga rabatu mbila mimoni na kati mbila mimoni na kati et puis ba bengaki mama Kongo futi na bata ko traduire ba traduire makambo wana wa baina la ba semeki na nga batindinga tout nanenga zo wanga na kavanda wana te tout apesi wa kokai ko pesa et puis a sengi autorisation ke na ke ko filmer. Mbila ebisie tu peux filmer mais n'entre pas. Yango moni mama Congo aye aza distance. Atelemi na balabala. Kuta sonné pour karashika bima. Aso sonné. Est-ce que mutera violation à domicile à sonara sonata kota? Mais mama Congo aza na moi connaissance wana tati. OK. Na lobi na on toza na réseaux sociaux ebele. Donc dès toza bo etoyeba li ba capacité ke ya okoka o ya okoka o ya okoka o ya makasi toyeba ni Sarah za fort a ya za fort a ye pas za fort a on se connaît. Donc mama Congo a ko sala déjà erreur a bongote que aya o sala violation à domicile. Quand on parle de violation à domicile tout le monde ngo e pas bandeko na biso abasi o babunda o moko ya ka okotele tina kati ndako nae ba vidéo na pezali ya onde violation à domicile mama Congo atelemi libanda a sonné kutu sorozo yo kanga sani ni bima voilà violation à domicile sur base de quoi a filmer ndako wana parce que muto azaka na kati ndako wana afinga kabata sala ba live yango a filmer ndako wana monsieur Etienne okokende na justice kosamba. Non mais déjà zo porter plainte parce que par rapport Zelansi sa question nga bando landa live na bando landa nga live ya ma consoeur Karine nandenge papa wana ye nanda ku ya pesier rapport ke nga nazo sala live awa bazo benga nga mutu wana akotiti awa abandi ko filmer wana nenga okosa papa wana ye bisi papa la vérité te akosi papa wana ke akotiti na kati papa wana soki ya solo bazaka na ba caméra soka tali na caméra na yo mona ke mama Congo azaki wana te azaki banda ye pe papa wana Etienne amituna mais pourquoi ils sont venus te filmer pourquoi tu as fait quoi tu n'as pas question wana et tu n'as de kombona papa na mundele tikolonda comme ne papa Etienne yo zu kombona wa ya tika iso za makasi tika papa Etienne tika ya kosi papa Etienne pour papa Etienne a moni vidéo te zalo kwa ngana oko sa papa Diego ba ya kitia ba kote linga Diego a monité alors ça ni a porté plainte tant ce ko boy comme la ça ba preuve ata la boy
akotaki na ye te. Okay. Ye azopesa papa Etienne message oyo bato baokomele na bacommentaire ke akotaki ntina kati me eloko mo elekeli nga tadi karashik azozala azoba ntina niveau ndenge nini oza na ndako eza na caméra ntango mama kongo aosala live baokomela moto ana porte na yo osala nini oki otala nini non naotalaka central nayeba nake na central aza na porte ya ndako na ngai ya solo sikoyo ye ayebi na ye te bacaméra ezofilme me olobaka bacaméra efilmaka me yo moko otalaka bacaméra te. Non mais na live ya dernièrement Mbila ayaka batune batunaka ye est-ce que oyebaka ke Mbila ye alobi na banomona bambila na caméra poto wana bacaméra lupango mobimba na monika Mbila na caméra nde na bando okende vers Mbila ana tadi kotanga eza bien donc namoni nanga violation à domicile te mama kongo a respecté principe ya kouta mboka mususu ko atterrir na mboka mususu azalaki obligé à oleka na justice. Est-ce qu'il est blindé? Est-ce que c'est important aussi Sarah lorsque tu es face à la justice au luka moyen yo moko obando sala ba vengeance? Est-ce que c'est yemo asali vengeance? Vengeance nga kota na kati ndako wana. Affirmer ye pota liseka ye na mabele na ye. Eza lokanga to tene na mutu gazonga na lakiso na ya pa nao. Oui, non lakiso ke na yake pa no mena quotité. Na telle limite na respecter justice. OK. Mais mama Kongo pe place yango ye akino luka mutu a humilité akimi ko kima o no na ba chinois ba bengi ebele na akimi azawa bon eza nango ka ba question mais nanga na oto yebiso koti live mama Kongo mona sali plus de 30 minutes libanda a osone kutu akenda ki amora zongi isusu tia sali ki camarade na néerlandais wana nsoki Marie-Jeanne c'est Marie-Jeanne tia osola na Marie-Jeanne onzo atan ya benga Mbila te. Parce que moi je sais en Europe, partout ailleurs, ceux qui tu te sens à l'insécurité pour appeler Mbila tel que maman Kongo a sali pas plus de 20 minutes ou à la place ou Mbila a ça même pas 10 minutes à combien et puis les Mbila ya quartier na ba Mbila ya quartier na ya eza pembeni na muto yebise ke na utoza na Mbila wa ya ki soupe lelo Mbila ngo paza ki wana lelo ba kozonga pe sous lobby. Voilà donc eza kozanga koyeba en fait t'as dit ba fan ba cha biso na rien ngana lobaka elenge ba fan ekotsanga prison oyebi au sale lorote bakangi oboye na kipu nanga moko oso comprendre et comme ça le salut est individuel mais lokola ngana simaka ke o ekoya ya ponga so na sina lati o ekoya en tout cas na kenda na ngoti na suka ya ona kenda tina suka mais na comprendre pe lo moko soko sali kamna batu assumer na yo moko po soke indeli yo moko futa ba prix. OK. Donc voilà mama Kongo ayebe loko nini o ya sali ngana yebi pe pourquoi sali. Mais aujourd'hui, Sarah, il s'est dit beaucoup de choses que Mama Kongo derrière ye Olga Mokonzi Akabelo azawana yaki kotika ye na mutuka abatami na sima selon ba appel onga na landi mingi na live. Est-ce que bige neto sola boye Olga na end na yebi. Donc bango ne baza mieux informé te. Il faut t'informer baron Olga ana end ce bon na posa sala bino vidéo osala poye pas za mutatembe osutukaka sala le bilope vidéo Olga ana na end Olga Mokonzi Akabelo boss je te salue ana na end aki osomba ba produit na je crois jour nos acteurs to sola kakipa kokolo Sarah na teki tellement trop biloko sili marchandise sili abi ateki 3 fois que nenga banda oteka kala marchandise sili elle a dit ça elle a même avoué que 3 fois donc nanu na sala ba vente oyo na salité na temps 3 fois que dalaka biloko nenyo so sili donc abi atika suna biloko malonga te stock sili yango na ko ravita mbangu na end asa na end. Mais est-ce que la lire vont les choses, Sarah? Ozumona que ça craint kobanga mongo donc komi kokota et komi pena ke muto alongue France à Keti Belgique. Bozumona que derrière yango mabe mo boepe donc koki kobima c'est votre sœur nde konabino moi si consoeur bien que mabe ekoki kozala. Est-ce que c'est pas possible ya kolimbisa ye ya ko éviter ya kobosa na makambo nyonso Sarah tola? T'as dit OK. Juste ça. OK. Réponse dans l'angoisse. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Je vais vous signifier quelque chose.
le salut est individuel. Ouais. Vous qui venez tout autour de nous, bae o babalinga biso pour de vrai, okoye bae. Mais de personnes qui se cassent, bamituna bango juste pour chercher ya kotia sous essence na obiso toza nango, bazali bato mabe. Ma sœur Karine, je suis ton frère. Personnellement, j'ai pas de problème avec toi, mais naza na problème il y a système obino bozana yango. Openga na victime ba finga kanga nuit et jour. Na yebite soki si na fingela bino nani. Bazoko sayo. Bazoko so surtout ba maman o bazoko so ke na ba pétition makambo nyonso biso to salaki yango. Ils sont en train de vous induire na erreur de konanga mwasi. Il est temps. Vous êtes maintenant une maman, vous avez une fille. Vous êtes maintenant une femme mariée. Vous avez votre homme. Prends le temps pour prendre soin yanda kunayo, ton homme et votre enfant pour évoluer, maman. Acceptons que ces gens ici viennent vers yo pour nalisungi. Mais ma sœur, ozo pola, mais ozo tchaka mutu makasi. Et elle, ozo tcha mutu makasi, on a les choses, ezo koma makasi, mabe koleka. Okozala yo moko face à la justice, okozala yo moko ndekonanga mwasi. Mutu moko akozala te. Hier, nous tous là, tel qu'enga, nandimananga makamunyoso o balobaka. Vous nous avez montré que je suis allé chez moi et pas mon balinanga. Aujourd'hui, au nyonso olobaki na réseaux sociaux et bimi lokuta keza bongote ofandagande et pas batu. Kokamwa otuninga ngote na kamwe tadinga na kansaka to tatone. Siko bongo papa mwana na. Bon mobile na. Et puis mais moi tu sais que moi j'avais appris kaka na ba live na bango bazo sala que ma sœur Azali lisusu na deuxième zemi. Moi j'avais appris ka na ba live. C'est non zema liboso oza clochard. Moi na clochard. Zema mi balé sous donc balobi munene wana yé c'est parce que abandi de deuxième zemi. Par rapport il y a ba rumeur au ezo koleka dans la place publique, ce n'est pas bien ma sœur. Ata to lobi boyo kabiso te passe bino bato succès bato bwana kombo. Saratola. Quand tu regardes cette affaire, penses-tu que lobby va retomber moko boye et que kozala ya mabete contre Mama Congo? Je ne pense pas que va retomber à ma base contre Mama Congo, mais je vois les retombées. Non, on a pas retombé dans la main. Bokeba, ezana batu babatami na sima wana. Bozo ciblé Olga mingi. Mais bah ciblé Olga. Parce que là je vois na l'ani même attend na live awa, je vu la live, tout le monde qui appelait c'est pour insulter Olga, bazo lobana Olga. Or cette femme c'est une innocente. Elle ne m'aime pas là. Les jours où Mazana est innocente, Mazana dossier na est papa. Non, par rapport à Makamdong et Salimi Lilo, les jours où vous serez face Yambila, vous allez comprendre. Nous avons beaucoup de personnes au bazar na réseaux sociaux, au bazar na mboka, ceux qui sont blessés, au basala bango mabe ba finga bango, et belé ba les kaka na ba réseaux sociaux te. Et belé bayaka kolobate parce qu'ils savent le pourquoi. Je disais tantôt, nous devons faire très attention. Très attention. La vie est au singulier. Bande konanga, nous qui passons comme ça à la télé, Hermotoleki boé, tozo loba boé. Des fois ça fait très mal de voir Babiloko Nyonso na place publique. C'est pas bien. C'est pas bien. Et loko nini oyo esi la kate. Et loko nini oyo pota nini oyo donc kaukakate. Parce que moi, je sais, hein, après un temps, on peut aussi se dire non. To lukape moyen, to faire asseoir nan no makamo to tika yango. Parce que oyo ekomi yaboé à lire ezo kende mabe makasi. Et puis heureusement, Sarah Onga et Salanga bien et ça que tout le monde oyo bazalaka contre système ya consort na biso Sarah Karine Mokonzi ba s'affichaka. Baké ba affronter réalité, ba koutani na yango, ba assumer ba responsabilité na bango. Contrairement na bino ba qui venait pour soutenir ndeko na biso. Vous venez là pour na koya ko charger yel susu makambu, ko bana ko finga batu na kombo na ye. Non, c'est pas bien.
C'est pas bien. Vous permettre de que solution mon et zoma. Parce que moi, personnellement, là où je suis, je peux jamais me permettre à ce que mon tout mon boé a s'est passé pour chercher Yakosa la Ndekonia, ma béazala. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien, mes frères. C'est pas bien, mes sœurs. Boton da kana live wana. Nanu na monate concert nanga azan live. Excusez-moi. Il y a qu'on monopolisé parole. N'a d'autres sa parole est pas Sarah. Nanu na monate. Na live ya concert nanga Karine. Mutu moko a eu courage pour nous benga et pour nous dire que non. Maman, makambu yozo sala et eza bien té s'il vous plaît ko sala ngote ko finga bongote ko loba bongote. Il y a aucune personne, il y a aucun appel, il y a aucun jour. Bokoti kaye ti lorsque azo finga, lorsque azo loba mabe pour na bino eza vitamine. Non. Eza lokola batu ya eliminasi, batu o ya misala mabe. Souffrance na biso kolela na biso yango ezalaka nkembo na ye. Mais nous les enfants de Dieu, Nzambe ayaka santé par rapport ya kondima na biso na foi na biso. Mais aujourd'hui si nous prenons notre foi au lieu to tondiselango notre créateur notre Nzambe, to komi ko tondiselango bato mokili bande konanga ezali mabe makasi. Le règlement de compte na lingaka ngote. Mais bino ka bandeko na biso oyo boza derrière ndeko oyo RP bozo luka ko funda bat ko kanisa bat boyaka bino moko omoni mama Congo aye moko azaki na besoin akita Belgique akiti elle est allée ye moko ti na Belgique aki afundi Olga il fallait afunda ba frère nanga o baza na Maroc a se déplacer ki ye moko a longwe de Belgique ti Maroc. Vous aussi vous avez courage wana batu obino bomoni que il faut qu'on frappe pour frapper bangona donc aux yeux penas il faut qu'on soit billet aux yeux billet au longwe kuna oyeti parce que ça fait trop mal ils ont touché la communauté ils ont comment de salité moko boy distraction mo boy et ils ont kokota na communauté oyo ekoki kozwa plasté. Vous êtes de parents vous tous là. Quand je regarde même bah oyo batondi tondi wana na live yandeko nanga vous êtes de parents vous êtes de maman qu'est-ce que vous apportez pembeni yandeko na biso à moi si vous apportez quoi apport na bino ezanini moi lorsque moi je dis ça ebele bokoya ko finga bokoya ko loba mabe oui mes frères mes sœurs boko zala te rié à kobano subir yango bino bobenga kana ba live wana vous allez finir boke kolala. Mais oye akutana nango na butu na ndenge ya lala ka bino boyebite motema ezalaka libende te ezalaka musuni. Moi ça commence à me déranger parce que je sais na fandi mingi pe libanda ata moi une semaine na fandi libanda na yebi que ça veut dire je reste et pas ndeko nanga. Le grand problème c'est les chihuahuas en fait. Moni ba chihuahua soki tadio moni mutoko zala oza mabe mutoko oza mabe toza ba comportement mabe soit toza en éducation te oui bien entourage peut changer ça mutu. Oui entourage échange ka mutu et influence peu mutu so lelo balobi na otala tolingi vie te tolingi ko finga te tolingi boete mama changer be mission mama salaka boy so amoni déjà que asali ba makambo ebele bo soutenir yete aotika mais tant azomona bino bozo soutenir ye bozo ya pe et puis lorsque vous venez vous accompagner les insultes et puis vous êtes de maman aujourd'hui Bozo Koloba, il faut aller au funda bat. Il y a une dame qui m'a envoyé de trucs déjà bazo qui ne go funda bat. Elle bino bozo qui ne go funda bat. Boko samba na banani pepo na nini. Te webi sko ya bien nango. Awa na chasa. Webi ke so ba yo kango webi batu na nga carte électeur te. Les Congolais, nana mboka nanga. Oh nana mboka nanga tadi. Et puis moi je signale na bandeko o bazo luka kokota makambo etali bango te. Et ça, déjà, dans le groupe Yabatumo, on nous a déjà signalé, vous qui travaillez dans le noir pour nous faire plaisir na batu. Mes frères, mes sœurs, le jour où la justice congolaise est quitte sur Bino et Kangi Bino, vous allez perdre Bino Nyonso Moussala na Bino. Et Bandoua Yabatuana Nyonso et qu'on la présenter devant la presse. Oh, yeah. Parce qu'aujourd'hui, Mokonzi Mboko a contre les anti-valeurs. Et puis na muto a cause dossier
à cause de l'exposer dans les réseaux sociaux. À cause de l'exposer, loba ke bosalango d'une manière propre, légale, logique. Là au moins on doit applaudir. Tokofu kama face. Tango Il y a fundinga. réalité. Ah, mutanga fundinga zapo azoki avion azana Kinshasa zoya. Mwende na sambara na ndeko na bisa mobali wana. C'était bien passé. Est-ce que lelo na kotaka wana bandeko nyonso basalaka ba live lorsque ba interpellaka yo que chroniqueuse moko akangisi Sarah sukisi Sarah salié boya est-ce que aujourd'hui eza na chroniqueuse ou bien chroniqueur moko akotanga komo ya frère wana na réseaux sociaux Batanga. est-ce que ba solo la kalisusu dona yé papa ce qui se passe à la télé na o ezo le kalibanda caméra eza ndenge moko te s'il vous plaît to batela ba vie na biso to sala musala na biso muto akenda kofunda c'est vrai za na raison te azala te raison za na ni oya ozana liberté azala na raison mutu nyonso akenda omoni nde nazabo etadi atanga na zokisio so na kesiko na kiofunda tadi amenasenga ba okango nani oui tangu le pour mesure d'enquête ponga mna kiofunda plainte ngam na sa ici mais ezali raison te ezali pe garantie te mais elle était oya otala ba fait yé pas finga ki oyo ni mtazokisio mais madame c'est quoi ça deuxième tour ogoyate mais c'est ce que y a deuxième tour yonde bagokanga otikali kuna nous devons faire très attention ce système déjà nous sommes informés bandeko nyonso je vous signale ezala ndeko mura ezala bandeko misuso na kozala na moyen ya kotanga bakomo na bango awa te méfiez-vous j'allais dire na batu nyonso na ba appel nyonso réseau wana bazo travailler baza ebele et puis chose grave eza réseau ya justice te parce que ce que la justice mutobanga na yaza non la justice biso nyonso to kende kuna to kosamba na ordre sengeli ya mafia bato ya mafia vous devez Moura ceux qui ont l'émission oyo bande ko na biso misusu je pense mutu mo bengo Moura ya place to ça la confiance dans mutu ata mon côté okanga ata bakangi wapi to landoka ko na to yebi déjà kombo ya moko na place azakuna mais moi to tanga ko mona ni awa exact papa bosala musala na bino d'être fan ya mutu eli kolobate que non vous allez pourrir toute une nation oko bungsa serment na yo face na République démocratique du Congo pour faire plaire à un groupe de gens ba OEP bana bango ba 5 kasi maye pe déjà ba mettre Magui Batie na liste non s'il vous plaît to tika pena mettre Magui Batie c'est suko je suis face à la caméra je suis un Congolais je suis muni de ma carte. Je vous informe que Batuna Bino Nyonso wana. T'es collègue ça va monter. On peut ça aider. Ok, c'est bon. On peut ça indister mais le quoi. Merci. To travailler na bino mayele. Omoni mayele o bino bonango. Biso pe to anango. To ke na bino bongo. Mais cette fois-ci, on va pas même si bakangi moi qui vous parle là. Je vais accepter, assumer jusqu'à s'il faut aller na Makala, je vais aller. J'irai na Makala. Mais lorsque nous irons là-bas à Makala, bino nyonso tokota la kana bino malembe ti beaucoup perdre misala na bino. Perdre belé. Beaucoup perdre misala na bino parce que toi on a besoin ya réseau ezoko oui. Nga na bima prison maître avocat a comment mikande kota partout. Na saisira ministère à justice. Talaka oyo yebi ke na kenda déjà pas mais oyebi. Na saisir partout. Bakanganga illégalement injustement. Toko lo babilo kwana ate. Loko leza na ba phare etikala wana. Na ye mutu wana mukonzi wana koza kota na poto loka bango bana mwasi ya mukonzi. Sauvons to sauver ba po na biso. Mwasi ya mukonzi wana aroyeba na yebi ke o réseaux sociaux et comme na mato ya président de la République aroyeba. To sauver ba po na biso. Aujourd'hui, j'ai l'impression que batu bazo tambola na ba kombo ya ba o Mama Congo aluki est-ce Mama Congo aluki batamabe non aluki non même ami moni si que moi na ça na problème là yo nganga ye Sarah j'avais répondu l'autre fois à une dame qui m'avait appelé abani go fingana maman na biso innocentement boye ba yebiete ceux qui a kufa ceux qui a zali
maman nanga kutu makamwa abandi na kofinga po nga na kata nanga bango te abandi kofinga finga le abandi omoni kutu biso nde to aboye imutu wana za ndeko ya boye fan na ye ya kinganja travaillaka na place boye na yebisi. Est-ce que vous avez fini tout ça madame? C'est maman ngai na registraka batu te mais que le bon Dieu te pardonne. Tu sais aujourd'hui si Sarah a salaka face avec Karine alobaka ngo na munoko na ye. Et puis ce qui il faut akende akiye moko. Biso to na besoin batu wana bakenda kofunga. Moko to kutana na bino kuna. To lata na batoje. Et puis bocha ka tetu na moto yo alekio na mbongo te. Merci beaucoup bon de livre. Moto yo alekio na mbongo ko sala ka tetu test na yete. Je le dis aujourd'hui dans le micro awa, je sais pas pourquoi moi je dis ça. Et ça c'est parce que donc je suis dans avec ça. Nakota kana bêtise te nakotika la kokota teti jour notika musala o parce que musala o c'est ma vie, c'est là où je fais tout. La majorité de personnes au ba insultaka Sarah. Ezala na poto, ezala na Kishasa ba niveau mon côté. Ndenge baza bongo même ata face à la justice que non ndenge bino bolobake il faut ko samba, il faut ko cha même ka to ko bianza ba ko ko chate ba ko senga ba intervention ya bato. Donc vous vivez pour na ba poche ya bato. Vous comptez na ba poche à battre, c'est pas bien. Bozo bolukararando. Assumez. Assumez beaucoup mon la. Mais assumez. Et puis bozo, tu sais, il y a certaines personnes oyo nabi maman moko a benganga azolo omoni ngai nde naza bekutu naza mwasi. Nakoki nekotika nyonso kaka juste ka pona salo kaka mabe. Oh. Mais ce que maman yo OK otikino makaya bubalier et à la fin de la journée. Ke bako kango pa aller makaya bako se pelepela sentiment na kangata dia ala la kata ko molobita. Et après yo makaya bo ikei. Dignité kei bako zongi sade lokwana te pota basalika pansement. Donc mabe. Non, tu sais hein Sarah, sincèrement, il y a un temps, na komi ko silika. Nga na komo silika des fois chez moi. Et moi, lorsque je me fâche, ils allanga bien te, on me touche pas avec la main libre. Et ça na batumi suso baleka na télévision, ceux qui pena kutani ye na ngabou, en kokolo bate, pour na ko betaye na degré mo na makofi boy, na sala self défense. Que nous tout na mbinza delvo. Maître nanga Shaolin na ba konga. Na ko betayo na degré ba misusu ba santé za na bien te, vous avez des problèmes, aux en adresse te, aux en place au fond te, mais vous venez pour nous insulter nous les autres. Qui envoie bandekwana nyonso ba kenda ko finga bat. Je n'ai jamais vu quelqu'un soutenir ma sœur Karine et Alia Asala analyse bien du début jusqu'à la fin. Bien analyse hein. Il vient juste ce qu'il y a na kombo ya Sarate, kombo ya Gloria. Ce qu'il y a na kombo ya Gloria te papa Diego. Ce qui y na papa Diego te Mikoleza Olga. Ce qui ba longo et pas Olga ba qui pas Yvette Kalombo. Vous tournez comme ça. Après, grâce Temo, bozo ça la cercle vicieux. Et puis à la fin, bino boza bato liboso ya koluka ya kopesa bato. Leçon. Allons-y seulement. Molo. Fali poupa. Le 29 mais nga so na bango ba ole Satan, ba ça la plainte en bonne forme. Oui, plainte pena ndenge za la pena. Ba ya ba yo nga so ba yo tike botine nga ta convocation la WhatsApp na oya. Oui. Je suis là avec mon avocat, je viendrai. Naroya. Ndenge mama Olga kenaki kotika ye, ndenge mama Congo atala na afuteli yango na train. Alongwe pena France ayeti Belgique ayeko. C'est comme ça. C'est comme ça. Mes frères, to jouer na ba vie oyote. Nous avons des familles. Je regrette aujourd'hui, j'ai eu mal de voir. Ofinga bato lelisa bato. Et tourner là aussi comme mal comme foot ba peau cassée au salaba. Oui, non. Après moi c'est faire voir bato ba victime en fait. Bi malora victime. Bazo ko ça y est. C'est bato bazo ko ça ndeko za bato o ya liboso abimisa ki likanisi ya pétition. Eza mutu Karine fo longola pembeni na yo. Omoni mutu oyo akosa ki okaketo ça la pétition yo za en danger. Aujourd'hui, je vous informe. Mama Fashion. Il y a aucun musicien ya Congo awa. Et Bandi na Fali, Ferre, Wera, JB, Kofi. Aucun musicien a condimé pour sentir notre concert Pembeni. Balinga Kete. Est-ce que vous savez ce qui parmi ba plainte za awa?
ba vidéo ya ba insulte nyonso parmi pe ba musicien na pe baza na kati de za kuna. Ale bino bozo ke ko salela mutu wana pétition. Et puis tout nanga ni tali nde baza wana ba so ba boyebo fula bato eneti mutu ka munga na ngongo so ba kangi ebi succès bo pia e. Kofi a soutenir ye, héritier a soutenir ye. Bato wana tout oyo finga la. Tchango na mutu no ke place olingo mema mura a okenete. A okenete également moi. Donc tchango na mutu no ato fundinga wapi kombo na ngona ngozaka kalibanda ok nanga nulle part. Siko likolo na ngoto sa ndeni Sarah. Bomba. Est-ce que vous savez pourquoi Mama Congo est arrivé tina kati ya lupango wana? Ti place à fandi wana libanda. Vous savez le pourquoi. Ma soeur, ce que dans la bateau faut écarter muto liboso bimisa ki likanisi ya pétition. Bato mobimba parce que ceux qui kuna na pétition wana, ils vont traiter les dossiers. Tadinde zara mon personne en ça live na clash mona ba komelanga na privé. Tika. Ba komelanga na ba commentaire tika okomo sidikati. Mais mutu mobimba nyoso sala ka ba okumi. Tali omoni na viso ki tali omoni na viso nyoso komo sale bato ba komo mona onka bien. C'est que si balembi. Balembi yo. C'est que si balembi. Bon atanga ndeto zala boy koma na te sarate ko sa live te tike loko opexanga. Mais so moni ke mutu nyoso ça resali bien. Merci, voilà. Mesdames et messieurs, naïbité. Rien à dire, hein. Oh. Total la film François mot bien, t'as dit? Rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Hein. Yeah, mais du coup là, t'as plus sommeil. Non, j'ai plus sommeil, sauf que total la film Grande dame, na masqué comme na yo. L'anonyme. Na kasit. Na quand de toto solat. To sala ngoka bongo. Les caca par rapport et pas Sarah. Maman Bijon Ketani, maman va 90%. Moi c'est boss. Au bon na papa Jean-Pascal, les Camille le reste. Si ko biso Sarah toujours grâce. Pembe nanga nana ba maman mo mi tout et ça la kana degré moko impossible. Ce qui pena moni François ne tengamaki, elle t'appelle papa François ne tengami. Yo nanga depuis to bandi émission, yo fingi moto. Et puis, ça je le dis aujourd'hui, bon mon ango de vantar de na profiter ka ponga ba finganga pour rien. Ba menacer nga pe pour rien. Na ba union so ba fingilaka ndeko nanga Karine Batu. Ezala ba o bazana Kinshasa, ezala ba o bazana Mokili. Il y a aucune personne qui est à mon niveau. Même sur le plan intellectuel. Et puis nalandi kizeng mo alobi makamba sala karashika batu ba futanga batakili. Karashika mutapasi ngana mutapasi te. Ndako nange yebani kasi ye soda wana tinda ya yawa. Comprenez Sarah? Omonika tanga zo toke ya koti de internet. Muto ayaki wana. Omonika tanga zo toke ngana ke déjà na machine na bimisi enregistrement na tindeli de ya bata poto ba makongo zwa. Glo ya zwa. Batu ba ye tala bangwana bilongi na bangwana ekota ba miniature. No bosa maseki. Je vais finir. Skoboya na dossier oza ya mafia. Ah, na yo mutu oza na dossier wana. Je vais finir ici. Oza na pouvoir ya okanga mutu o juger injustement osali oyo lingo sepetisa batu. Alors pouvoir te. Te zira. Mais est-ce que yebi que magistrat pas kangamaka? Cour de cassation ya lia. Toza pena batu. Merci beaucoup. Je disais, il n'y a aucune personne qui est à mon niveau. Je le dis, Nalobango, ma bouche, elle est sec, de l'autre côté. Il n'y a aucune personne qui est à mon niveau. Na zapenza déterminé, lokwa finga maman nanga, afinga ba nanga, mobile nanga. En tout cas, je suis déterminé à ko finga peka oya yendenge moko ndenge ya salipa nanga. Donc ça tac. Merci. Voilà. Et ça innocente morote que azara anonyme ngana zuye na ene na réseaux sociaux na bando finga non. Aza muto a finga bato alelisa bato na réseaux sociaux akoinde na pula mabe. Voilà. Merci beaucoup. Je disais il y a aucune personne qui est à mon niveau. Depuis na ban internet na finga mototé. Au cause ala no ozana ba titre ya ba licence, ozana ba titre ya ba doctorat nyonso oyo ko kozona mokili. Mais du fait que quand tu te mets derrière une personne pour commencer à insulter les gens dans comme moi, papa, niveau na union sona maïle union ce qui. Personne, je le dis personne. Parce que moi, quand je viens là, je fais mon travail.
boleki nga na succès musika, boleki nga na buzoba musika, mais bokozwa o nzamba tchakati na ngate. Sincèrement, je le dis donc aujourd'hui, na douleur mo bona motema parce que na lembi les insultes. Na lembi pe na ba insulte. C'est parce que je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens. Na lembi ba insulte. Na ba menace à buzoba. Vous devez faire très attention. OK? On n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. J'ai été bien éduqué, bien élevé chez moi. Je suis l'ambassadeur, il y a famille nanga. Aujourd'hui, ceux qui, mes parents, va apprendre que na fingi, va douter ma casse. Mais bino au moins, papa na bino, ma maman na bino, batala ka bino herbe finga kabat. Tozwaka ba vidéo na bino ta moko. To memika et pas bateau donc esengeli. Toza na ba numéro ba téléphone. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ce que Jésus-Christ a été au coup dans la lobby. Lobby ko le kalelo. Bon délivre. Merci.